charme na ye protejaka nga lokola lichombe na couveuse okomisinga lokola rescapa naufrage titanike kolinga ngai ya diama Gisele Umba nanalobe yo mon amour téléfortifia de mon corps en cas de rechute alingaka nabondelaka ye lokola bebe ya emwa ekila monena apesaki nga ngumi ya suwa ye te o paske nzoto na ye petepete lokola malemba kolina ngai ya diama Gisele Umba nana trouble yo mon amour. Merci Gisele Umba diamant noir. Très chers amis, bonjour, bonsoir, ça dépend de tout le brana. Ernini Bokota, la Gisele Umba, Diamant Noir Nabino. Tu sali quelques jours, ton monanité, information comme Belende Tolobi, ton monaki, Bissonio surtout Olanda qui, Koya, il y a président Félix Awana. Na Belgique, tout le monde a monaki ba combattant ba résistant qui ndenge bango balinga rapete to moni pe côté il y a ba ndekopé oh il y a pouvoir en place bango pe bazala ki wana ndenge ne surtout les kaki mais les lots to comprendre to moni susu président ndenge azo continuer ba tourner na ye akomi na New York to landi yango to moni ba image akiti na avion ba image yango wana bolanda John Fitzgerald Kennedy. Ils ont été accueillis au pied de l'avion par Maître Eberhard Kolongele, directeur de cabinet adjoint du chef de l'État, ainsi que par l'ambassadeur de la RDC aux USA, M. François Baloumouene. Le président de la République et son épouse vont participer à la 74e session de l'Assemblée générale des Nations unies qui ouvrira ses portes ce dimanche 22 juillet. Après son fructueux séjour dans la capitale européenne, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo va pour sa première participation s'adresser au monde du haut de la tribune des Nations unies. Cette allocution, la première du chef de l'État congolais, serait une occasion pour lui de livrer les grandes lignes de sa vision politique pour son premier quinquennat ainsi que le rôle qu'il entend faire jouer la RDC dans le concert des nations. Arrivé à leur point de chute, le couple présidentiel a été fleuri par deux jeunes new-yorkaises. Avant de saluer les membres de la délégation congolaise ainsi que le personnel diplomatique de l'ambassade de la RDC aux États-Unis. C'était Abraham Lwakabonga pour la presse présidentielle. Excellente journée. Et siko toyambi moko wazali katina bango. Oh business na Diamant Noir aza mopayate to yebiye te to sola masola mboka to analyser un peu situation wana. To moni batu bazaki mingi te. To comprendre te pourquoi batu bazaki mingi te. Ni neleki wana biso be to yebite Diamant Noir yebite. Yango tozo benga. Ouais, Zali moko ya zokota poto sola. Il dit no image bongisela biso caméra. Bonjour papa na biso papicho. Bonjour maman Gisele Umba. Merci pour l'invitation. Tout PCP Congo, ba congolais tout partout bazaï dans le monde entier, ba on a besoin minutes ba moté belé vraiment. Ce qui te bengo le poto moni déjà me ramener zoleka. To moni biso totali ba image ku to retraîner parce que ba information à Congo to ngatoye ba to zona source. To moni président Félix a quitté à New York. Ba to ba yete, ba to ba yete ezaki bomba qui a ezaki na moi secret to l'onier l'équipe. Oui maman, merci encore pour la parole. Président Félix Aza à New York, ils allaient pour l'Assemblée à Nations Unies. Nous chaque année, à cause de la parole devant l'Assemblée, à cause de la parole à expliquer politique na n'ingi zalara, à qui na cadre à Nations Unies.
les États-Unis. Par contre, où est-ce Belgique, ils ont une visite officielle, où il y a surtout Congolais, Belges, tout, famille na yo Libanda, Yambaye, Mounanaye. Mais par contre, il y a cadre des Nations Unies, et c'est une cérémonie militaire, ça que non, à lobby, où il y a pas ça. Mais biso photo zongi sono moi si matomona bino na Belgique, ndenge bokenda kikuna. Polémique et salami après. Tout le monde a information to lundi. Biso mongo to yoki na ba ndenge ba belge ba lobaki. Yo nanga to yebita on sous ba wi ke fo président ala ki sabango vraiment kazali président. Est-ce que maloba wana yo yoki on to eza diamant on taye biso. Ce n'est pas ba belge ba ki ndego lobaki non Alex Ongoza président. Ba journaliste belge. Ah, bah, c'est des questions, c'est normal. Parce que déjà, tout ce qui se dit dans les médias, non, président, étiquette, c'est des journalistes, Moussala nous poser des questions et puis avoir des réponses. Maintenant, il y a répondre que non, vraiment, parce que comment, à cause de la Kabila, le président honoraire à ça qui déjà. Après, par exemple, bien, le que non, on est en France, en France, en France, par exemple, que non, Sarkozy Azali, le président Kala, François Hollande, le président Kala, Macron. Après, exemple, Malam. Ça veut dire que nous devons aussi nous habituer que non, au Congo, oza osali ba mandat na esili olongwe pe président musu atikali mais batu ba mindele na batu mingi bango basa ba ibika ke non na Afrique surtout na Congo président ya kala zalakati soit ba bomiye soit akimi akiko fa libanda mais si konde za mambo sika na Congo mingi ba comprendre na ngote ba ezo sama ezo gêner ba mamu qui pas bon on doit s'habituer le président il est là, il a été élu au but de ambier malamu na Belgique batu ba moni mokili moni ndimi plein à craquer na salwana ba bakenda jusqu'à pour mon président ba dialoguer na président na bango voilà ba belge pe ba honorer ba sali vraiment tout ce qu'il devait faire à Keina sali ba tout ce qu'il devait faire là-bas à Koutanina ba roi à Koutanina ba premier ministre à Koutanina ba congolais vraiment c'était bien moi j'étais pendant 4 jours na zai kuna vraiment tout le monde a qui ozaki kuna oui to yebi to moni pe ba image ndenge leki mais pour battre comme ça pourquoi diamant a quitté pour bino beng c'est pengate ya on a quitté mais yango eza pour ni maramba leloté na yebi ke olongolo ba mezela muki tant lobby président sala qui plein ba plein wana est-ce que le peuple congolais tant azolanda azana besoin ba plein wana tout ba voyage par-ci par-là ndenge président zo tambola tout peuple congolais azana besoin ya changement na Congo. Aux en raison, vraiment, plein, c'était un dialogue. Ils avaient un peu de la rue. Moi, je ne peux pas utiliser ça. Bon, plein, ils ont utilité. Ce qui est utile, c'est Congolais, où il y a basse classe, où il y a base. Ah, ça va bien, Alia, à se retrouver dans Mboka Nae. Il y a un peu de Malibanda, qu'on négocie un contrat, qu'on négocie comment, voir un peu aussi ailleurs, qu'est-ce qui peut apporter dans Mboka Nabiso. Parce que ce n'est pas de chez nous qui a Kobimisa soit économie Nabiso, non. C'est là à comparer à Libanda, à Libanda, à coach Mboka Nabiso. Maliboso est en Europe. Vous comprenez maman. Maliboso est en Europe et c'est là qui m'a y en Belgique. Biso peto la qui ça y na carte Schengen. Te mazape mon à Schengen, azamo na Bruxelles, azamo na Belgique. Il faut peto la qui ça y vraiment que non to linguier parce que c'est très important. Batuba ya mokonza mboka et puis ça rappelle makasi na ndenge soit kutana ba autorité belge vraiment négocier na bango très bien pourquoi parce que les Belges eux-mêmes ils ont vu depuis l'aéroport comment ba Congolais bazaki belé débordement nyo soana ba moni yango tina ndenge ba partout azokende ba bazo ngana na hôtel tous les 4 jours na moni kutuete moi ko to komona zate pourquoi parce que batu bazai belé tina ba couloir batu ba Londres partout dans le monde entier, il y a pas président. Mais tout le monde a été, tout ce pays quand même, à côté de tout le monde, mais par contre, dans l'ensemble, tout était bien passé. C'est ce que je peux dire. Yango question na yo répondre biso oui mais au répondre mingi bien à question na ngate question au peuple congolais autour na lobby est-ce que yango wana za changement pour lelo to moni peuple congolais a divisé normalement ton président koti faut peuple za bomoko mais lelo ekomi makambo ya ceux qui tozotala ko soit na wana ezo sepesa ngate avant bokende na mbaki bino na mbaki na bande comme sous ba odombo na tuna bino question na bi pourquoi pas bosangana to yo kana pombo kende liboso. Mais tant que na Belgique, il y a bon bozaki sika mon côté, bango bazaki côté mususu balingi présence na été et bino bolinga ki présence na est-ce que on a le bi yango to bengi yango changement na présence ndenge azotambo ndenge le bi bat ba ki bili.
Oui, maman, changement dans mboka la biso il y a changement et cause la façon de gouverner. Façon de gouverner ça c'est nini. Tout biso le état de droit. État de droit il y a changement. Avant ils avaient pensée unique. Kabila ils avaient qu'on a lingué mutu mo s'exprimer. Mais par contre les changements ils allaient loboyer. Changement on a changement de mentalité, changement de gouverner. Le tout monde papa Faïl on a qui ça va meeting nae, dernièrement quand ça marche nae. Kangi mutu moko te batungisi mutu moko te. Changement ils en sens wana. Mais par contre le changement c'est que au pays peuple congolais lingi na nenga kolia. Nenga kolia pour booster quelque chose, il faut présence à moi libanda luka quelque chose oyo ako sala ke no po batu ba na kacha mboka ba zala bien. Mais changement on a changement auto lingi biso ya changement de gouverner la bonne gouvernance. Aba la corruption, aba les antivaleurs, aba makambo nyonso oyo sala ke no Congo le za ciment. Mais par contre bandeko na biso oyo bango to bengi bango na tisiko to benga bango ke baya peut-être to solo là, mais par contre bango so batika na kata opposition, c'est normal pour une démocratie et vivre bien et ezala bien il faut ezala na opposition. Mais par contre opposition il faut la républicaine, opposition il va nous respecter ba règle de jeu ko fingate toujours condamner acte ça la qui na mama ba beta ki wana to condamner acte wana et pas que ça m'a bien. Je affirmer qu'il va bêta qui est penza. Parce que ngana moni vidéo bazo brutaliser maman na. Vidéo de na mona qui ba brutaliser mais par contre moi j'étais pas sur place mais juste na moni vidéo ba brutaliser na ba oyo yemoko a témoigner que no ba bêta qui est. C'est juste là oyo to moni biso tout. Mais na niveau ya ba violence wana tout avant que tout makambo wana tout moni bandiko musu ba ba vidéo MP violente ya que non to bêta to bunda. Ngana kokosa bande kwana ba tika na ba terrain wana ya terrain mo glissant très dangereux parce que kokabola biso to misana ko vendre ensemble biso a congolais to misana ko vivre ensemble na bande kona biso ko seka malgré osana ba opinion na mususu biso to non vous juste to kabwana niveau ba idée mais par contre au niveau ya ko to beta na bitumba wana isa mala muté mboka biso za très fragile likambo tozolo ba lelo to mona ki pe lisusu kara na kati ya Belgique ake ko visiter mais maternelle tout mon école à qui vraiment que ça ni naïma visiter école kuna na kati ya Belgique même ta biso na Congo nde tozozela ba classe comme bien mais ils a qui pour ani qui visiter c'est normal il faut akina bisika zo kina a rencontrer ba bisika ba école nenga zo mona ndenge bana bazo ko le ministre a plein ça. Oui par contre ce que je peux affirmer ayaki na ministre mon côté à part ministre affaires étrangères on a peut-être après mais on a habité vraiment la Katia Massoula Katia on a habité mais aussi que je vis avec mes yeux j'ai juste vu et par contre ne azoya ba libanda na azoya pour amona ce qui est de bon na libanda le bit mutaza musala ni za musala ministre ya plan. Ah oui mais il y a là c'est exemple déjà qu'il est au travail azo sala musala déjà parce que né yangwana terrain yangwana azokende komona libanda akeyemo ka mona misu na ye liboso azaka na citoyen simple andokende école kotika bana na ye mais là comme président comme qu'on a vision mususu tant que déjà pesi gratuité école primaire na Congo dans sa tête na mona ndra za na boulevard akena musika mais il y a débat mususu mais léon na otiango te ami mape eloko ya libanda mindele mais ma peine à Congo. Il y a un monde qui a été à Banana, qui a été c'est très bien, c'est une bonne chose. À moins que ça président mon voisin souci à Mboga Ekende. Mais par contre, tant à ça ils ont manqué 5 ans à Pamba parce que déjà 7 mois à Pamba Makamoto à Saligno sous moi belé. Aux maman, ils ont belé mais congolais tellement à message comme on président à bon côté, à ça un peu dans quatre doute, mais nous serons là toujours prêts pour donner un peu de la pédagogie, essayer d'expliquer de nos mieux. Maman tete nzao tu fais c'est mbota passant à l'obaki na toutes nos questions oyo na tout nango mutu nyoso ya UDPS na yambie que lelo to lobaki état de droit na Congo et koti oui tout va bien surtout lui au sala bilan il y a 7 mois il y a 8 mois parce que toi déjà en septembre les 23 donc il y a 9 mois oyo toutes nos questions mais question les akini question les mingi zalaki état de droit côté na Congo oui mais tout le monde il kambo ya Mike Mkebai azoloba vérité azana droit na yé comme peuple tout peuple congolais en même temps à député parce que le vérité les lots tout le monde ndenge ça qui mobulu à côté prison makala mais est-ce que alobina tout pona bino état de droit pénal na Congo et côté oui ou non après possibilité explication. Ouais merci beaucoup na maman question maman tété question na vraiment bon mais nga particulièrement nako kiko parce que mutu bako kanga mutu ba moi qui makala té na prison ils a bien été
parce que il faut d'abord aller qui n'a pas n'enga les cas qui n'a pas cours na bango kuna kin parce que pour la vérité na ebi ndenge fonctionnement justice à Congo n'état molate na mona tout le temps batu bacha na makala tout le temps vous kama muki bacha na makala mais na niveau à poto ni vision nga ni to za poto bacha mutu na prison bala moko po afinga ki na ebi na tout monde kangote duto ko senga la mokonzi mboka ke no ame ko tala ko tekuna na tana o biso mandat na biso to nango vraiment justice est la équitable pour tout le monde ba opposant bazan droit na parole na bango oyo elongwe na cadre normal mutona ako ko sanctionner pénalement ndenge ezalaka partout mais ceux qui ezali peut-être ba règlement de compte ceux qui peut-être comme un règlement de compte là dedans biso to za kati kuna to cautionner le ndenge wana te to condamner yango mais ndenge batiki pe ndeko yango batiki mais par contre ndeko yango nde azana na parole MP mabe. Parole est un peu libre dans le sens vraiment qu'est-ce qu'on appelle liberté d'expression? Oui, mais par contre tant qu'il y a la télévision, la télévision, il faut inciter la rébellion, la haine. Chaque fois la parole est limite. Maintenant, c'est une question peut-être dans les députés. Règlement d'intérêt partout. Et là, va suspendre. Voilà. En fait, pour la concerner de Congo, on a des informations mingité, ne va suspendre tout ça. Je suis pas au courant. Mais par contre, ce que moi je sais, nande na moni la raye, ne ça va maquiller les wana, babilo on wana tant qu'il y a député, je ne sais pas comment un député, c'est un honorable. Mais député papa tozo tikolo maluba tant ba bengi mutu député aza mutu azo ya peuple aza sima ya peuple na ye peuple sera tindie le babo ya ki a le bili kam na ndengeza mais siko pourquoi tant aza d'accord te 15 millions et c'est lo alobi vérité ka quoi alobi sans que balandela tout wana directement prison c'est normal mutu faut peuple congolais silika bon na ndimite ki ba kangi pour na 15 millions na c'est la vérité oui na ndimite pourquoi parce que si je me rappelle bien maintenant avec un problème na assemblée provinciale qui ça na président na bango kuna qui ça je me rappelle encore bien ba président assemblée provinciale c'est comme si abimisa ka s'écrit ya assemblée abimisa ko libanda na banini ndeli kambo bakangela ki ndeli kambo petro bazo landa wana ce n'est pas parce que ça pour la 15 millions té mais est-il que ndeko ngo asa discipliné té pour un député de la République la discipline doit être primée sur la personne. Ils ont une discipline à groupe, discipline à assemblée, makambo secret ya kacha groupe, il faut la conserver. Mais par contre, Congo, pour la liberté, ils ont libertinage. Tu peux tout dire, c'est comme on est dans Zoloba, on a combat de peste net, de peste. Mais tout ce qui est de l'intérieur de l'huile de peste, au yoma ba kambinanga ou ba konzi bazali, on est pas droit ba makamboana. Nous devons aussi apprendre aussi à respecter un peu les règles. Bisika tozali déontologie pas déontologie professionnelle bisika tozali au respecter ba règle mais la parole la liberté des paroles est en ango mais ceux qui ont longo na cadre il y a et loko yo au sengele ozala malamo que ça délit nango ba kangayo bako porter plainte malamo règlement d'intérêt qu'on fait rappeler à l'ordre une fois deux fois trois fois malamo bako convoquer donc avant yo bala komba IDPS faut sengana nzela na kati ya IDPS les kandeni. Non, ceux qui n'ont pas makambo ils sont internes. Il faut la parole. Si on a vu makambo on a information nazo koloba. Les informations, naza mutunyo so on n'est pas tiré de là que non, prenez-vous en charge. Ngana na cadre prenez-vous en charge. Na moni que nomboka na ngazo kindi bien na mokonza mboka par là j'ai pris ma parole pour expliquer que non bande ko na biso tane to kindi bina mokonza mboka lingi Congo tane makambo kindi bien. Mais par contre o so ba ndenge ya il y a eu de peste, il y a 4 paroles à eu de peste. Il faut qu'on batte sans parole pour Naloba. Pour l'instant, je suis un sympathisant simple. Pour l'instant, je suis un sympathisant simple. Je suis membre, un sympathisant tout le monde. Mais par contre, l'idéologie de Papa Etienne Tshisekedi de Moulumba. Prenez-vous en charge. Ça veut dire que le Congo est beau tout le monde. Donc Congo fort le Congo fort ils en a 4 il y a eu de pesto ils en ont libanda mais bozo sanga nga za 4 eu de peste nga initiateur un mouvement dans 4 eu de peste mais par contre un mouvement nga allié un courant aux hommes makambo Congo fort azo prôner ezali en dehors eu de peste ils ont engagé Congo fort mais par contre nga dans devant il y a ko respecter parti nga par contre nga il faut un peu équilibré pour ne déranger partie na bisoté pour la lingue mandat biso za suite ma moi ça la bien né dans sens wana
Tokomi na biso pena poto chité les lois de la moitié muke mais tolito tout na likamoko ce to lobi osa bilan ndé na lobaki tout à l'heure il y a 9 mois oyo il y a mandat na bino osa bilan nous bilan est positif maman nangai. Surtout on se rappelait bien Jean-Pierre Bemba avant zonga kisasa alobaki non ba ces questions sécuritaires nanga eza réunité le lo oyo Jean-Pierre Bemba sana kisasa pe akiko bala moi c'est na kisasa na mbandaka tomonaki lelo oyo Moïse Katumbi oyo autrefois pour kota Congo abata akinati na Zambie tumona ba film ne ba bingane na frontière ezaka soni pona biso kuna mwana mboka ngai zo mboka ne ba bingani ye c'était vraiment pas si tumoni Jomi Ndongala o ba kosele makambo keno a violaki ba mineur lelo za libanda Frank Diongo vient ngana linga mingi na idéologie na biso aza libanda esengo mingi tomoni Edi Kapende oyo depuis 2001 pour nanga na innocent aza na prison mais tomoni mal la fois dernière amaki libanda akepi na matanga ya camarade na yo akufaki tomoni banzela oyo ba député ba no tambola ngo bazo dévier ngo na ba mbila na bango oyo ya 15 sayo banzela na lelo ebongi balobi ke banzela bato ba tambola ngo bien tomoni lelo na moni ba photo ba tie ba saut de mouton wana ndenge ba tonga ngo ndenge ba telemisi ba béton wana vraiment mutandeng wana mama na ngai et c'est qui est capital encore c'est qui est capital oyo za capital pe basique pour la instruction tout pour un peuple pour que patrie mboka na mai matalikolo eza école instruction parce que mutu oyo aza instruit aza na réserve abi ko sa parole où il faut quand il peut école gratuité wana mama na ngai eza gratuite école za gratuite encore. Est-ce que na matoyi no yoki ke bande ko belé balobi ngana tuni na bengi bat na Kinshasa mingi balobi ke ba professeur balobi ba opesa ba courte ba otangisa na bango te parce que ceux ba bande otangisa bazana besoin ya mbongo ba créer même ba créer kako ba komela na mur ezate na nous na école ba cahier et même pas mais ezana makambo belé ba to batangisa wana bazana nango besoin ezaka ate ke mona classe mtaoya nango mais zo continue toujours pour bazana besoin bazo pesa ba mbongo na mayele siko wana e community ya kobanga bazo banga gouvernement bazo obligé ba foutre ba mbongo na mayele pour bana ba ki classe bon on a merci maman Madjamano pour la question encore ça veut dire que au moins na mito ndengezana baka isolé gozala nango ebele baka isolé mais ce qui est vrai est que président Yemoko na gouvernement balobi que gratuité ezala mais baka isolé wana bakaye ba professeur basala ba bloka mike congolais lingi corruption malade le na Congo munene za corruption congolais lingi ba émotion congolais ne veut pas rester sur l'idéal alingi trop ko na mama mike et bakanga kingaya mais c'est des cas isolés c'est des cas baka moko mike ça existe partout mais ce qui est important est que le président de la République Yemoko asa lobi que non gratuité à école primaire. C'est quelque chose à encourager. Il y a coupé que tu as qui discours naé la fois dernière na Belgique na malobani soso. Oui bien on a bandela ngote président le gros mot na kata discours. Un gros mot. Ils a gros mot ezali qualification ya batu oyo banyokoli Congo tango molai. Afika kokolo bango pena na kata meeting. Non mais ça gros moté, va bien la carte ça gros moté. C'est ça le coup la qualification. C'est na benyo la carte au CPA non? La carte c'est comme so babi Musenzi. Musenzi ça gros mot. C'est la même chose en fait. Non, na français to benyo au gros mot mais na lingala to be keza mafinga. Yango mal poli, muso mal poli c'est un des Musenzi. Mal poli. La carte ça mutuneni un incivique. Voilà. C'est des inciviques bato oyo bazo ko des ordres na Congo. Pendant longtemps bato ba créer le loke non oh boina boy bazo ko gangana mais ndé bato wana ke non oh bato baza kuna ba Rwanda bazo kanga biso mais par contre bato wana président a qualifié na bango ke non baza banyanga la kata mais quand yo mutu moko yo ba ke non Congo ça occupé au comme tomboka les choses que non parce que les gens là il faut les attaquer maintenant avec l'agressivité le président appelle d'abord ton ça veut dire que non déjà to chomona merci ça veut dire que président déjà a ça appelle déjà ton toi liboso ezali que non alobi na bango que non baza banyanga la kata là il y a de cela peut-être 2 semaines a changé qui déjà comment on appelle général il y a défense général la biso il y a wando ko tala ba travaux kuna ba changer déjà ça veut dire que a changé d'abord général après aé alobi mo wana ya ngala kata avec non na minto komisko ba bien que non a commis un combat
pour na libanda parce que ça fait longtemps depuis 94 depuis 94 Bozoba ils ont mingi na mboka na batu mingi bakufi belé kuna le président a changé de ton a eu makamona boko pour éradiquer biloko na. Oui, tout ça c'est au Congo. Il est le président, il est le garant de la nation. Il est là à garder l'intégrité. Quand on appelle un État, c'est l'intégrité. Il y a Mboka Mobimba. D'où, partout où il y a des guerres, il y a des inciviques, ils sont éradiqués. Merci Papa Nabiso, Papi Choa Azali à Congo fort, les loto yambaki yo pona toyeba quand même ba démarche ñu surtout automoni président zo sala zo tambola monde entier mais na Congo pe bazape na besoin vanda na wana toyeba nini kulika ndini mbala moko na 9 mois o yasali na mona inde ko zo tanga ba voyage asali a plus de 13 déjà depuis bandaki président Morota Salango ba voyage belé ndengwana mais jusqu'à présent eloko ata mon côté na ekoti na Congo. Maman Nangai, ozomona e domaine na ba benga o domaine ya économique, paix stratégique. On ba corps mingi. Yango mo to zana kata ba on ba izaka ba corps mingi zalaka. Ba SADC, Union africaine, Union européenne. C'est des accords, ba ça ba accord kuna. Ye président nangaza mokonza mboka na. Pour à comprendre et loko ezoleka na mboka na ye il faut malibanda pour nous favoriser oyo babinga compétitivité la concurrence de marché aïe bakeno Rwanda vol ya Paris Rwanda eza 600 €. Mais pourquoi vol ya Paris Kinshasa 1200? Il faut aïe ba source ya makambo, c'est pas au Congo parce que au Vonika na Congo ka wepa qui va te donner les informations. C'est quand ils fréquentent les grands de ce monde. L'air de Maliban, on doit comprendre que non, ici c'est comme ça. Parce que c'est la réalité à Moka, que n'engé makamoita mbolara. Mais ceux qui sont à Moka, na biso kaka sur place avant diwana. À quoi belo comme monte? Qui va donner les informations? To bombelio ba question mususu en tout cas pour na lelo, to comme na biso na suka émission auto linga to ba mingi pour na voyage na ye lelo na New York ndengo lobi o expliquer biso mot de la fin na yo na ba peuple congolais ba landio pour na lelo ezakini. Vraiment la wisi comme peuple congolais tous à la together tous à bomoko sima mokonza mboka ba ope balingi mokonza mboka te eza choix na bango basala o bazobenga opposition républicaine sans kobeta batu sans ko mener peuple na perdition to lingi bazala na sans na kana bango normal quand neza opposition biso pe toza kota fachi tous à la inu tous sunga mokonza mboka tous à la bato humble bato komikitisa bato koyoka baninga. Ce que vous avez peut-être une place quelque part où peut-être que parvenir que aux autres messages au pesa mokonzamboka zala humble yokae zota quelque chose ou répondre bien comme ça moke que bosso parce que vous êtes là pour servir les peuples. Les peuples d'abord ils allaient d'abord servir les peuples. Batonyo so baza peut-être bazo ko kimambango ba kanisi que non ko za permis na mokonzi ko za kati ya gouvernement eza pona ko s'enrichir bakuta na biso nzela bakuta na biso na nzela na bango po biso tozali mouvement Oyasika Congo fort au sein de l'UDPS, toujours sur le mouvement Oyo pour lutter contre la corruption, lutter contre les antivaleurs. Tout le monde Congo tout ça bomoko. Batonyo so bazoya na discours à tribalisme, batika. Bandeko so bazoya discours ya ko diviser la Congolais, batika. Tout ça bomoko, tout ça mutu moko Congo. Aux la mutu sud, il y a nord, il y a est, ouest, tout ça bomoko, tout ça sima mokonza mboka. Na kopesa bandeko tozo sala musala musala na bango elongo na kopesa na Congo fort na kopesa d'abord na IDPS na mokonzi na biso ya papa Alexandre Mbote président Chim président Lomanu Serge Longesha na pesi sous na Congo fort na pesi Churamboma KLL na pesi sous ndeko nanga Léonard Kasanda grâce sous ba bomba mbasi mapenza voilà mingi surtout bito tanga ba olala na diamant to pesa Mbote mukepo ba lembate. Merci beaucoup vraiment. Je ne peux pas beaucoup dire la pesca Congo, nous Congolais tout basala mebele, tous ensemble pour n'amboka na biso. Merci en tout cas ba peuple congolais de bolinga diamano aboyebi ke nena loba o balinga ngana o pe balinga ngate toza toujours tant au cliquer aux contribuer à l'avancement et diamano s'abonner na se commentaire na yo na makamunyo surtout oyo papa na biso papi tu alobi o aza d'accord na o aza d'accord te ba commentaire na se boyebi ndenge le kana diamano bozo emba la sima ba question na surtout retourne au bino bokoma nde yango to sa musala
ndenge tozalaka. Restez branchés sur Diamant Noir TV. C'était Gisèle Oumba, Diamant Noir et Papicho. Papicho seulement. À très bientôt. Bye. Diamant, Gisèle Oumba, Gisèle Oumba, nakoli nanga ya Diamant, Gisèle Oumba, nana troublé au mon amour. Merci. Gisèle Oumba, Diamant.